Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Salut na fidèle nyoso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la Kanona. Bambote partout place bozwami la Kanona binoye yo mwana muluba. Botama mulubo ka sentiment na profité na pesa mbote na le big boss Papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas celui qu'on appelle Georges Dzunga otete la ke mafumbe mon vieux mutete la tikala za jamais moumbu bambote na yo na JP Suisse na kata arène bambote na yo vraiment ebele mon vieux. Toujours émission, vous avez droit de savoir. Bozala kaka la droit ya koyeba maye mazole ka vraiment kishasa makambu poto makambu mama nzambe kaka nenge na lobaka lelo oyo mibala poto bazobo mamboka bandeko balandi mwasi nyonso azolinga nga pe nazala na mobala jika nga pe nasala boye nazongisa boye bandeko balandi. Liso na biso ya eza boye bandeko balandi eza la maman na biso moko baza na Londres wana babalani na mobali wana mwana mosa bi Darling nga na sala musana na ganyaka mbongo ebele koleka mobali tellement na musala ba permetaki te ke tokende Kinshasa ka ndezalaka ke nga na ye ana poto na ye ko lukat soki na zui normalement fona kende kina ke kotonga na soki ba famille nga baza na place ya sir ya rovanda te fona lukana tia to bana tia famille na ngai na bana na ndenge moko ya bien na ba condition moko ya bien bandeko balandi ndeko mwasi vraiment musala permetaki te tellement zana mobile na ye mobile nepe asenga kinde tu congé na musala bandimi na bango ko pesa ye ndeko mwasi azui mbongo apesi ye alobi kende osomba de mapangu lupangu moko wana toko banda travaux nango soki ozongi nde tokotinda mbongo comme ça babandi kotonga mais oyo moko oyo eza po na mama nanga po mama nanga vandaka na lupangu ya famille na baleki nanga na ba grand frère nanga mususu baza kuna na poto baza ana Kinshasa o luko vana na mayele ya mibali ya mabe bandeko balandi photo o bozomona bacheli bino pa ya metitima na réalisation boboni manga tuto bombe longi ndeko mobali batelemi na aéroport bakangi photo na ndeko mwasi ndeko mobali tinda ya bandeko ya Kinshasa préparaki déjà chéri na ye oyo ya linga déjà na Facebook na ba réseaux sociaux car ndenge luka déjà makambo yo place malamu ya kokuta na ya kolinga basi ndenge basa Kinshasa balingelaka kaka place ya kokuta mibali mibali na kalezaka kokuta na baona nzela na ba bar na ba boîte lelo commandé na Facebook nde makambo bandeko abengi ndeko mwasi aye kozwa na aéroport famille na ye na famille ya mwasi tellement bakomaki na retard batikali komona ndeko mobali te abengi bango no déjà isinga na komi na flat nzoka ndepe mwasi abino mo boyebi basi ya Facebook ndenge bazalaka partout kokoma koluka tya selfie abona yenga na zaki place wala ndeko mwasi akangaki photo na ndeko mobali abosani kaza marié abosani bito yeyelaki na Kinshasa mbongo yeyelaki na Kinshasa date ya ye mbongo na ye oyo achana na soki na mulangi to mbongo na ye abombaka na banke kokisi kwa linga ya kotonga na Kinshasa te mbongo ya mwana mwasi ya batu ya pasi pe mwasi alobi aya na poto bakutana na ye na poto ezateke yene mutamema na poto bandeko balandi ndeko mobala ye na bolingo fou famille mwasi souvent et comme ka soko koyamba mo ya ndenge moko boy a présenter de bandeko mwasi ba alobi ke oyo mwana mama leki na ngai yene na kolia biloko mutu mususu te bon tungisama na bino te mwana mama leki na ngaza awa yene mne mutu akobanda kolambela ngai eza problème te ndeko mwasi abengi ya na ya mobali
Yema oyebika biso ba famille tozana Kinshasa. Yana mobala bandi ko pesa eleki na ngai yoka problème eza a. En tout cas moi soto kuta kuna flat ya présenter biso moi na bango. En tout cas ngana mona kaya za suspect. Ndeko moi si pe bon asali nango problème ta bika biso bata Afrique toloba loba na biso. Ayebisi ya biya. Nenga zaboe moi mobali wana nenga ye Kinshasa bo mobali nga nenga ye Kinshasa bo ezake asoma mapangu mibale moko eza ya bino o nga na some cadeau nga na pesi mama na ngai ya nenge ya sala makasi mbongo banda ko teka mikate poati na nga na poto na pesi asomba lupangu il faut asoma bino lupangu autant ya mbongo boy yema oyebi ndeko mobali sa yoki lisolo mbongo condition bafana lupangu ya famille ko soit na chaque jour. Et comme une semaine, koki bo frère appelle maraté ça permis. Pourtant on uti poto une semaine déjà ce koki so permis mingi. On ripe ko sala déjà mambo yo yela na Kinshasa. Ndeko mobali avandi si bo frère na ya tuni e bof. Tala leki na ngai bisenga bo. Abi bandi nenge nini? Ngana ina mbongo na ngana soma lupango na ngana Kinshasa. Ezateke eza mbongo ndiko mine bo benga ebo tune soki mbongo eza ye no mobali pa sambite kaka la minute wana bengi ndeko na ya mwasa chemeli bo mwasa za mbala abitango yo kenda ki Kinshasa bite za ki nini ngana pesa ki yo mbongo te ngana sana mbongo na yo te ngana ebike na yako soma lupango moko eza po na bana na biso ezateke ya famille na yo ngana na soma famille na lupango te tala mibali ndenge bazalaka bandeko balandi eleki kaka nenge tonto la biso na baluka ka kei grand frère na baluka kei na pokwa nango moi sa bengi mobali abi darling na ndonzi matin na kanisa mso asali yango ke ami pesa poa na famille na ngai so pe nenge ni na benga na to solo la po eloko leki ko solo lezate abenga mobali abi nazala tina ko solo la na yo te mbala moko abi po mona ke na tina solo na te azu téléphone na pesi mwana mwasi solo ba boni boy ko tungisa mobali na nga biso to linto lala yo zo tungisa zo benga mwasa abi darling botalela nga na likambu na minute zo biso mobali na Kinshasa akanginga na mbongo na ngai nyoso ya de mapangu eske na zaiki zo bane na confie ki mobali na ngai papa ya bana nga to boti bana misatu eske na kokai ko zwa idée ya ko kanisele mabe yango na zanga moko te na plateau metiti masoko ki ko fongola balandi nyoso ya Congo Check TV ba mona ba invité na nga za bango le na plateau to sa na bango na analyse ensemble kotala ndeko na biso mobali réaction na eza bientôt eza mabe na robana na bilimbi bonjour. Bonjour la canona. Mon nom est Liboso na ba fan tout bazolanda. Na pesina no mbote vraiment na yemoko le big boss notre papa, notre leader. Papa Sibo Mutombo. Place aux allées vraiment papa bambote ebele. Na profiter les sous on appelle ça mbote na les bons samaritains. Papa place aux allées bambote ebele. Na pesi mbote na maman Madon Ngoma, place aux alliés, Bambote Ebele. Merci beaucoup, Karine Diwa. Bonjour. Bonjour, darling love. Mon nom est Liboso, na ba fan tout bazolanda. Mon nom est Liboso, ezaka kana pesi mbote, na papa Sibu Mutombo, na pesi mbote na papa Billy, na yope darling love, na batu nyonso ya Congo Check. Merci beaucoup. J'espère bolandi luso na biso maman na biso a pesa za na Londres. Alobi a confier mbongo pa mobali kende sala ba projet yo eli Kinshasa mais ndeko mobali akomi awa komi ngando bandeko bilimbi ye analyse d'abord epai na yo ske ndeko na yo ya mobali asali bientôt asali mabe ndeko mobali asali mabe makasi parce que ce que kutana moi si oh vraiment apesio valeur moi si oh apesio confiance atali ke oyo aza papa bana nanga ako trahir ngate yo yepo soma mapango balobi fo soma mapango mibale soko za na poso sala kindumba na oyo mato chaque fois kaka o sala kindumba oko soma ta mapango mo ya na ba prix ya keno oko tata moi quelque chose oyo kotika la likolo o sala ba kindumba na yo mais quand même osombi mapango bosani ni ozongi poto mais ozina courage ya muto apesi mbongo na ye atindi ana ya mobali obike ozana respect asa ozabena mobali moko ozanga respect bamba moni ba photo bakangisi na Facebook ba photo metiti mazola kisa biso wana ndenge monde ko mwasa yako ozande ko mobali na aéroport na biso oui na koma wana mibali ezaba mibali batanga te
bayeba te comment respecter yaya ya mwasi na yo. Grand frère ya mwasi na za grand frère na yo. Il faut respecter ye. Batindi aya wana ozolobele mabe, hein? Et après olobi ki ozana mbongo te akosomela bango lopango. Est-ce que yo tango zalaki na poto zalaki na mbongo? Yango na zolo baka makambo Facebook. Makambo ba réseaux sociaux. Ye wana sikoyo oye na ye aya azuyo abano publier na ba photo. Sikoyo na poser une question. Est-ce que yo okozo na supoto? Ozo ndeni? Tant on poto vanda wapi? Après oye bisebiso sur teta botel nga likambo bosengela nga pardon et pas maman. Ba pardon oye le kate. Osali mabe makasi, osali mabe makasi. C'est que oza dijari ya ba tumobo ibango ba sala ka mabe po basenga pardon. Yango monaka ndeko na biso notre star papa Jibin Piana aloba nazala na tante ya koleka TV pona kende koloba no na limbisi kingani ou bien kingana limbisanga nazala na tante na te pona nini nalinga te ko sala mutu wana mabe pona ke sengi ka pardon te nana tante na te vomi na solo mabe te ata notre star vraiment fali pour place aux ali Bambo Tebele Mobutu de la musique congolaise aloba kaka nana tante ya koloba o pardon na place na lo pardon na salo na nga mabete toza no ka bongo ata ofinga na ko répondre yo te pour que so na répondre na osengo pardon te tellement ki yoza na bavika ke no kindume zo mato na bilamba ezo salo mukusa pena ki akindumba ezo salo mukusa papa kata mbongo soma lo pango ya primo oboye somi lo pango ya primo oboye mais ozwi mbongo etikali wana osilisi mukusa na yo wana ya bilamba mukusa kindumba oyike mibali mususu na ebite kindumba bachuba bango na batonga bilimbi epema na mwa mukie karendiwa olandi vraiment lisolo na biso. Est-ce que kopesa mobali mwasi surtout que ozaki ozo gagner mbongo ebele koleka mobali opesi mobali confiance opesi mbongo yakaki ni salela famille nanga boye sala oyo ya compte ya bana na biso boeza mabe ou bien za malamu? Merci Daniel pour la parole. Pour ngai vraiment moi soit c'est l'erreur grave. Ya kopesa mobali oyo mbongo ebele bongo. Erreur grave na ndeni mobali na papa ya bana na ye. Mama mobali asaka mobali. Bayemba okunda ba ntembo bayemba ba musique profonde bayemba ke mobali azambe hôpital. Mobali ande konote. Kutu ndeko no kuta osala ngo plus pur. Yo skopesi confiance. Ata papa bano nde lobini. Kota papa bala nde loki akomi nzambe. Pasa nzambe ti ya ko changer ka te. Mobali nyoso azandenge moko. Mama, osala erreur moko grave. Il a fallu kutu mbongo lotina tande kono alia na yango. Asombelo akoto nta malewa li opesi mobali. You confiance dans mobile ni bolo ane chambre moko. Et le ni la sake o trahir yoti. Asa l'erreur mo isa grave il fallait pas pesa mobile wana mbongo. Azandoki. Ndinga za bongo mobile wana mbongo wana parce que na wana. Asumbe on peut le pangote to sa to yoka. Asumbe peut le pangote. Ebelo ko sana ngo kaka ambiance ya basi pesili era kozonga ye kizenga mwasi asenge pardon olimbi se mama mobile osoko limbisi ye oza mayele te. Songe vie ya bana na yo. Bon mibali nyos ba ndenge moko oh bimatel aksim sa pete ngai oyo naza soki nde azati nga papa bili yo te ozati koloba bongo te yo loko nali na poser une question mobali azambe to hôpital na ndenge expliquer nga na lokwana mobali azambe to hôpital lo ba ndenge nini parce que mon mbete hôpital et ponda ka mta olala te mta sida ya olala mta tuber ya olala mta ya accident ya olala bébé prématuré ya olala mobali azande ngwana pa akota ka sim nyonso yango mobandi obenga mbala mbeto hôpital o sala erreur magaza papa bilio quand na sidisa lokota papa bana na yo loko pesa ki confiance pesi mbongo akeko so moita sombi okomutu na sko mbongo ezap mbongo emonani te mama mbala sima mobala ozwa sima ko sala erreur te mobala zande ko na yo te na kaboli bango te mais mama ayo kela ngai mama oyo kela ngapasa mwasi na oki passe pour na yo poza mwasi ngape na za mwasi na olinga te muninga mwasa souffrir mobali na oza mutema mabe azandoki atambala si mobali oyo poko zwa akozwa anika ndengwana de préférence zalande mayele zala sage
mbongo na yo eza ya yo kopesa mutu mususu mbongo na yo te eza bongo mbelo so baza ndenge moko kozwa te mobali na nga papa abala na nga otia ye na place moko boye mibali nyonso baza ndenge moko te eza na mibali oyo bazalaka fidèle na basi na bango eza na mibali oyo bayeba korespecte mwasi mobali alingi mwasi osanti ke mobali azopesa respect nyonso epa mwasi nayebi ya na nga mobali baya kosenga ye eloko moko boye na ndako. Alors, Albino, il faut madame a autorisé pour na pesa bino. Mabiki yo banga ka mwasi no makasi a répondre bango. Ayisa bango ke eloko bino bozo benga ko banga ngana benga ngwe respect a mwasi nanga. C'est que ezana mibali oyo bayeba ko pesa basi respect. Ozomona, ezana mibali oyo bazala pe fidèle. Lokola ba biso ba l'artiste c'est des artistes bilimbi fidèle ya mobali ya mwasi moko kaka. Bon ndenge to ba kaka. Mais nazo zonga epa ya Karine. Donc, il y a une chute conclusion. Nous n'avons pas Karine. Azo condamné maman à pesi mbongo et pas mobali pourquoi. Ce qui tolandeli maman oyo azu courage à pesa mbali mbongo eza pambate. Avandi na mobali oyo ayebi mobali. Ozomona maman ayebi mobali na ye. Baboti bana misato eza awate. Koloba te makamwana eza neti awa na Kongo babota bana après 2 ans boti te. Na poto bota bongo te. À cause de la différence bana taba 4 ans. Mais ce que surtout ça la différence à 4 ans, bana misato que bavandi combien des années. Ayebi déjà mobali wana comportement na malamu. Problème eza zela. Problème eza nini? So gars que mobali azoki mbongo akiti na ngona kini. Ngana zoboya makamwa yango na zolo bakaka omoninga. So kaka na bali mwasi nanga to kotinda kumoko. To bando soki ke to sa la Facebook, to fongolaka compte moko biso to sa la Facebook na compte moko. Soki ke ngana sali buzoba mwasi nanga komona buzoba na sali na compte nanga. Obe soki mwasi asali buzoba ngana komona buzoba mwasi asali. Ke mwasi sa na compte na ya Facebook, ngana compte nanga ya Facebook jamais. Non linga ngote. Pourquoi? Parce que Facebook ena ba buzoba belé ba réseaux sociaux. Mobali siko akye kutana mobali mwasi moko boye ayigebise ba makambo belé ozusko mbongo oye ko kaspie mbongo awa na kini. Ngana sepela na mobali te. Mais maman kolanda makambo Karina lobite ke mama kolanda makambo Karina lobite ke mobali kozwa sima te mobali no yewana koboye mobali te po alembongo na alembongo masina koboye po na bongo te yo boye po na eloko mususu c'est pas que mobali alembongo mbongo masina nga na le na salima be te mais problème est que koboye mobali po na bongo te dikana na mobali wana ya na place oza otune na pourquoi salima kambwana nalobaka chaque fois avant ya couper sa réaction na yo comme toza na problème kozala kaka kino bayebisio likamuka mbala moko otomboke banolo babiloba non bengana na mutu na pourquoi tu as fait ça et raison kopesa yo moko siko oza mutu amayele okoyeba nini oyo okoyi kosala mama nanga mbongo etikali ya lopango moko wana tika soma lopango moko azonga na epoto aya mbala sima il faut la kise siko ke bazonga na kana ndaku baza na moni ba vande eloko ne ko boma libala te bible lobi eloko ko boma libala ezakaka impudicité. Impulsé on est à la wap ezele pas mwasi. Na tikala ko yoka tege mobala lobi ke bible lobi mama tikana lobi. Kopia ngana te. Bible lobi ke o soki moni mobala sali e kobo ale libala ekufi ezala te na bible. Ngana tamula na makomi. Soki mwasi asali e kobo bible lobi ke boka bona. Alors nazolo baboyi. Maman tika ya zonga na ndako. Asoma le pan moko. À la prochaine occasion, à la prochaine fois, yo moko zo ba charge na yo. Banda siko ko coinceye na ba place $100 ezalaki okomotika 10. Ba place 200 ezalaki okomotika 15. Arozonga mutu. Ozomona, mais soki lobi ki olibale kufa po mobala lembongo nanga mama oko kelinga mobali mususu komo recruter obi vomi na vanda tana metitima kena ko kutana na bili aventurier oyo akomo menenga vie dire na ndako non. Zalaka na metitima na wana tema aliembongo na yo zala na ye kaka mbongo ko malibala te yo otiki ko luka mbongo te o luka mbongo yebisa kanza mes seigneur merci ndenge mobalo aliembongo nanga mais pambola nga lisusu po mona keno yo zaka nzambo pambola kabana na yo. Merci beaucoup Bilimbi. Karine Diwa Bilimbi est déjà psali conclusion na ye selon ye yo pesa la conclusion au conseil ni ro pesa na ndeko na yo ya mwasi au problème o ekoli. Ndeko nanga ya mwasi conseil nanga on peut ces aboye maman yo moko moni peut-être oyo eza na premier épisode o ebité deuxième oyo o préparer pour na yo po mibali
Ato vena mbali pendant 106 moko. Au moins la kana M na âge à 88 ans. Abimisi le caractère moko boy. Oh ata la bouginette botikala ko yo kango to tikala ko vivre te. Mi belle baza ba caractère asika ba bimisa à chaque fois. Bozo vend après 2 ans bimisi asika. Donc des choses sont vendues naie, des choses sont yebi. Mais oh ko ya sima, pour eyate, mieux vaut prévenir que guérir. En tout cas la minute on a biso faut prévenir. Moni mbongo na yo. Soko ça na compte bancaire moko na ye maman. Zombongo na olongo la tika ya yo sala ya yo pondinga za bongo elo ne sidite ka lobake mbongo anda za bongo lupango osomba pe na kombo na ote peut-être ota komba mwasi na yewana ou bien komba ndeko na ou bien komba maman ou bien kombo na emoko a ressonger même pas na bana conseil gratuit maman moni mbongo na tika inango asomba sur lupango te azongisela yo na poto. Mot de la fin na yo pi bambote na ba. Mot de la fin na ngezali kake na ndeko mwasi zala sage oza mwasi oza mama zala sage za mayeli kolinga koza suna ba laisser aller te opesi confiance na mobali nanga eza na itina moko te. Bon na pesi mbote na papa Sibu Mutombo na pesi mbote na Meti na pesi mbote na batunos balanda Congo check ba onos ba contacter nga na nini code Facebook na nga ezali Carla Diwa. Bon, na Facebook, na pesimbote na batunya so merci. Merci beaucoup, Karine Diwa. Bilimbiye, tozoka bona déjà, mot de la fin na yo, pi bambote na baye yo. Mot de la fin na nga ezaki, mobali abimisa caractère après 2 ans. Basi, moi ça otikala kotonga mboka te. Soki na vani na mutu na plateau, azolo makambo sepesa ngate na yoka kama fute matanga na mutu mobali abala mwasi na ye bavande après déjà bimisi caractère mususu amisa akomi na akomi nzambe azo mikela yo moko ye moko abano mikela après 2 ans abimisi caractère mususu après 2 ans mikeli lisusu abimisi caractère mususu babilobolo banalinga atenga nalinga babilobolo bawana te ezana mibali ya mabe baza neti mobali oyo akeli ya mbongo na mwaswana za mabe mezana mibali oyo pene mibali ya malamu baza koloba taki mibali nyonso ba ndenge moko ndemo ngaski ngana ndenge moko na ye ngana mobali na ndenge moko na aventura na keli ya mbongo na mwasi ndumba pianga kande bambote bilibi ya sekisinga na plateau vraiment bambote na yo bambote na baye ya yo en tout cas na pesina vraiment nzamba lola merci pour nzoto ningana ki vraiment makasi esengaki keno bakisi ekota na nzoto so botali mbe bonanga oyo bimisi susu babiloko nazaka ndenge nazalaka te soki ke nalinga nasala makambo mbelero nasina papoli Karine na plateau mais nzoto ezaka mwa mbilinga napesi nzambe merci pour azobatelaka kobatelaka kan Seigneur Dieu merci napesi mbote na papa Sibu Mutombo leader a pembe leader a mufude oyo ya biso papa aleki ya bango kaka ndenge na lobaka oyo na oyo est-ce kokani pour l'interrogation ezalaka yanga mais réponse ezalaka ya bino po ya biso papa akokokana na oyo ya bangote kaka ndenge na lobaka na munoko mboka yeye muburu la mukana bwa kokula mumalenga muri mushala talala. Merci vraiment papa place aux alliés na pesi susu mbote na ngana original Carmel original place aux alliés bambote belé na pesi bambote nanga et pas ma grande sœur propre Kodé la maman place aux alliés bambote belé la grande sœur Julie Mambote place aux alliés bambote ebele. Merci beaucoup tokobi de jeune à fin ya émission na biso et moi si na yo ya ndaku soka confiance hein apesi yo confiance koluka o abusé te vraiment parce on peut boyer la nakini soka lié yo mbongo sili wana on se retrouver le roi mususu abengaka azangi mbongo a go pass boso la mwasi na ngai vraiment comme à niveau wana te ozanga même $50 au futa go pass et kopesa soni pe pasi pe mawa makamba bolingo zaka likambu ya kote ya mutu te wa boya te mais so pe totali quelque part na mamambongo ya yo mo yebi kaka nini ozosala ba abonné nyonso okozwa otutani na émission oyo pesa idée na yo pesa commentaire na yo vraiment et que ça la bien makasi un grand merci encore na le big boss papa Sibu Mutombo. Merci papa pour la confiance merci beaucoup na metiti monzaki na sima caméra bino nyonso
bafana Darling Love na lingi bino mingi bozaka bino bato mabanga bo renouveler contrat libanga sembongo libanga wera atongeli ngo banda ko ebele asominda banda kutina États-Unis Darling pourquoi pas alongwata na makelele oyo na sous les bambous ya salité oyo bo renouveler bamboka mabanga et ko sala bientôt monani check. Une surprise agréable na MP Domi. Fête maritime MP Domi na Katia Aaron. Boya ebele bokozala fuma de cité. Numéro ya téléphone na biso yango oyo eza affiché. Ko hésiter te ko benga biso benga parce que ici chez nous il y a toujours 100% sûr. Biloko na eko koma malamu bokozala vraiment de cité. Bon pour ça vraiment bobongisa bakoli na bino na date oya le 23 novembre 2018. Le 23 novembre 2018 bon pour ça vraiment na babakage na bino bokozala de cité. Maboko na biso ko fongoma tozo yamba bino boyi mala mouvement na katia agence MP Domi fête maritime. Tozo zela bino bon pour ça bokozala de cité. Check it. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo Tek Mama, Yasiba Mutombo.